eloko ya liboso ifo oyeba ke mboka moko te etambolaka ntango na koyeba motango ya bayimboka. Ezi makambo ya soni ke mbula tuku motoba kima ya ipanda toyebi bongo motu ya motango ya bayi bakongolese ya liboso wana. Kasi oyo na oyo etali maponomi na biso ezali kozwa kokoso mingi mpona likambo moko. Ezali oyo etali bongo motangi ya baélecteur eza na pota ebele mpasi ebele tozali kokóma na 16 ntango mosusu 25% ya nombre ya baélecteur flottant. Na yango mbala oyo lokola tozali na mwa ngonga tozali na 2020 esali mbula misato tosalaki makasi ya kopusa na pembeni ya baipanso oyo batalaka bongo motangi bato to mpe recensement. Tokutanaki na bato ya Institut National ya Statistique na bato ya FNUAP oyo batalaka recensement général ya population na habitat. wana ezali recensement moko scientifique esengaka mbula koleka mitano ntango mosusu esengaka mbula mitano. Tokutana mpe na bato ya ONIP oyo bango basalaka recensement administratif oyo ezali kozwa mwa ntango moke. Tokutani mpe na bato ya CENI oyo basali bongo identification na roulement balecteur mbala misato na bacycle oyo eleki. Na kokutana na bango toyokani ete ya liboso recensement général oyo ya Institut National ya Statistique to recensement scientifique toki yango pembeni. Kasi mwana toki ya maponomi ya solo esengeli noki bato ya ONIP bakutana na bato ya CENI bamitualize to mpe basalisa mayele na bango makoki na bango puke soki tobandi mosala wana sikoyo lokola ONIP azosenga mbongo tokamati misala miyeseni asalaka au plus tard na mois ya juillet 2022 makambo manso makosila mpe toko extrait to mpe tokobimisa nde liste ya baélecteur bongo soki mosala wana esalemi elongo na CENI na ONIP kozwa retard te. Donc esengeli ke mosala ebanda sikoyo yango wana omonaki biso lelo tokutanaki mpona tosala mbela epai ya baninga ya biso bakonzi na biso ya parlement epai ya tata mokonzi mpe ya gouvernement tomibandisa noki mpona kosala mosala ya maponomi lelo. Soki tozeli tokokota na mobulu oyo esalaka makambo mbangu to mpe précipitation mbala inso eleka bakongole ya libanda na mboka bapona te. Eske makambo bino bozo loba wana bozo tanga pe motango bakongole baza libanda bopesa bango pe nzela ya kopona bakonzi? Ndeko nanga nyonso ezali na makambo mibale. Ya liboso ezali volonté politique to pe bolingi to pe mokano ya bato baito tuka mboka. Ya mibale ezali bongo tango to bebisa tango te makambo ya ndeko na biso ya diaspora mpona kosala kopona esi esila kala ekomamaki deja na 2016 na 2018 etengelaki bapona. CENI azwaki makoki nyonso mais CENI ye moko nde asalaki yango te na mamikano oyo apesaki aboyaki bato ya diaspora bapona atekisi bato ya Beni bapona bato ya Yumbi. Yango soki toli tozwa maponoli lokola bandeko na biso ya baSénégal lokola bandeko na biso ya bamali ya baniger baza kosala diaspora akoki koparticipe mais il faut tobanda mosala yango sika sikoyo tozali kobebisa ngonga tala depuis le 15 septembre tosi tobandaki session lelo toza le 28 tobungisi bongo oso ibale kaka pamba boye isolo moko ezali te tozali koesilinga te lobi tokola conférence de président ekosalema bakokamata makambo ya maponomi ya 2023 bati yango lelo bazela te kolala pongi bazela te bakalisaka 2023 za mosika soki tobandi lelo na bandeko na biso ya diaspora bakoki kopona nyonso ezali kaka volonté politique. Toyoki ke bozo pesa mwa makanisi pona mikolo to pe badate ya élection mais yango ezalaka na buku likonzi te. Yo ezali kuna na mboka Amerika eyebani ke na mokolo ya minei ya sanza ya zoni na moko mbula nyonso minei maponomi esala makepa na biso ezalaka covid lokola bato mosusu bane baloba ezali ezosalema ndenge wana eloko tondi biso mpe sokoma yango wana soki tolobi ke mboka na biso ezali république démocratique ya le Congo esengeli toyeba tous les 5 ans mokolo nini oyo tokopona lokola tata mokonzi ya sika akotaki na ebonga le 24 janvier 2019 esengeli au plus tard le 24 janvier 2024 apesa bongo mokonzi soit soki alongi akontinue to abandi na ndani ya mibale to atala moto ya kolonga tala oyo babengi démocratie yango wana tosalaki lelo tolakisaki bango feuille de route